Karine Mokonzi alobi eloko nini ekabola ye na Jael Show. Karine Mokonzi na direct na ye boyoki malamu apesi réponse na ndeko eloko nini etinda bazala distance na minute oyo na Jael Show. Alobi ezalaki pona nini ezalaki pona ye batu oyo azalaki kobwaka. Jael Show ayebaki bango te atikala kobwaka te. Batu oyo bazwani na ye matata sikoyo Jael Show abwaka bango te azala na ba relation te me tangu ye abebani na bango Jael Show akomi kosolola na bango. Me eloko oyo vraiment ekaboli bango ezali wana te. Wana ezakaka parti ya makambo oyo ezala na bango tangu nyonso. Na yebi bolingi boyeba eloko nini sikoyo eza wana yo papoyo loba. Na moni batempa na bino eza ya kofungwama. Ok, bochama toi pe tosolola yango. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Karine Mokonzi ye alobi ndenge azwila Jael. Ndenge pe na lobela kabino équipe nationale to groupe wana nyonso mukolo nango eza Karine Mokonzi la baronne icône. Pona nini na lobakake ezalaki super talent. Karine Mokonzi apesi ba raison oyo batu bapesa ye masolo pe bayebise na oyo ye ayoka oyo tindaki ye azwila Jael. Abosanaki nyonso, oui, parce que ndenge na lobaka Karine Mokonzi asalaki super talent, mais ezalaki bor ezanga kombo. Atalaki batala ya Jael Show, mais atalaki mabena ete yango abenda ye pembeni. Mais Jael Show ye atalaki pouvoir oyo ya Karine Mokonzi te, mais Jael Show atalaki ye aza Jael Show aza danseuse oyo mopao alingaka makasi na ba danseuse nyonso banda latino e banda. Atalaki mwasi ya pembe na ba poil, atalaki ba courbure na ye pe atalaki kombo na ye esuki na show. Ye azalaki kokanisa show esalaka yango moko. Azalaki kokanisa batalant oyo alakisaki epai ya Gloire Olangi yango nde eko ningisa Congo. Akanisaki anglais mutu ezako domine. Mais nzoka eloko ezalako sala na super talent ezalaki de pouvoir. Donc ezalaki de Karine Mokonzi yende mutu azalaki na pouvoir na kati na bango nyonso. Yende mutu a decidaki bapusana pembeni na ye. Yango ozomona même témoignage ya Filora alobi azalaka vraiment reconnaissant na Karine Mokonzi ndenge apusa ye pene na ye. Na kanisa boyoka leke aloba tangu aza kosala bemission amoni mwasi moko fi moko asalaka makambo moko ya ndenge na ndenge asengi bakutana po asala émission na ye. Donc ezala Karine mukolo bakutana mbala moko bakangama. Donc c'est Karine qui décide que Karine mutu aza na pouvoir, mais Jael Show achaka yango kate el moko achaka yango ka ye akanisaka ke basangisi makambo nzoka basangisa makambo te. Kaka nde Karine Mokonzi yende contrôle nyonso eza epada ye. Même alobi a contrôle te, mais aza na pouvoir. Pouvoir na ye etindaka e contrôler sans que Karine aloba. Karine Mokonzi aza na ba idée. Azali na matière gris oyo ayebi ndenge akosala likambo. Même soka yebaki te, soki alali alamuki akozala na idée ayebi nzela bazali ko
kokende. Sikoyo Jael Show azalaki kokanisa kaka show yango mutu ebanda komema bango na mopepe. Akanisaki nyonso eyaka kaka biyela ndengwana selo ye. Yango ozako mona makambu ebele ezalaki koleka, Karine Mokonzi azalaki kosipote. Elobi Jael Show. Po Karine Mokonzi alobaka mingi teke toswanaka tobebani tobongisi. Botala ba video ya kala. Me bokoyoka ba Jael Show balobaka moko tobebanaka pe me moko tobongisi. Parce que bango ba monaka tango bazolo babongo ke bozo comprendre que baza ego, baza na pouvoir moko, mais baza na pouvoir moko te. Bazalaki na pouvoir moko te. Oyo azalaki na pouvoir makasi na kati na bango ezakaka Karine Mokonzi. Oyo a décida bapusana pembeni ezakaka Karine Mokonzi. Oyo asalaka tu bazala ensemble, bazala na bolingo ezalaki kaka Karine Mokonzi. Oyo asiportaka ba caprice na bango ezalaki kaka Karine Mokonzi. Pe oyo asiportaka mabe na malamu na bango ezalaki kaka Karine Mokonzi. Bango bazalaki ko supporter te, mais bazalaki ko kanisa soki tokei ekozala tokokoma banani. Donc Jael Show soki abebani na Karine, soki akei na pokwa basololi, Jael Show tango akendeke ayebaka deja ke awa nake nakomi nani, nakolimwa nakokota na samabele. Me Karine Mokonzi tango atikalaka ye amonaka bongote, amonaka eloko moko ekoki ko manke na super talent, mais eza gravité. Ekoki nango pe kokoma mwa bes ya muke, me ide ekoya kaka. Me Karine azala komona no tika baya kaka, tika tozala kaka, to continue ndenge tosali. Lokola pe Karine Mokonzi ezala ndenge nini to mata likolo to kita na se. Karine Mokonzi na Jael Show, Karine Mokonzi aleki na mutema malamu. Oyo eza clair. Bien sûr tokotaka na mitema batute, mais Karine Mokonzi aleki na mutema malamu. Jael pe aza na ye mwana mabete, mais aza na caractère oyo bino boyebi yango te. Donc elingi koloba ka Jael Show soki olingi ye mingi wanande ozoluka akoma na ba caprice moko pa na yo abanda komona valeur na yo na neti ezalaki te. Donc akomi kozwa neti yo obanda kolinga ye kaka ata asali likambango ya ndenge nini okobanda kolimbisa ye kaka parce que yende mutu olinga ke parce que yende mutu aza na valeur makasi to pouvoir. Donc Jael Show azali mutu soko pesi ye bolingo oza na risque makasi. Eza kaka ndenge Karine apesa te, mais soki botali malamu même tango bapara na ye bapesa ye bolingo asala likambo oyo alingi kosala sans koyeba ke azali ko blesser baboti na ye. Ndenge moko mibali azala na bango kaka ndenge moko. Sikoyo paya Karine Mokonzi, Jael Show asala yango ba même comportement au contraire ya makasi, parce que ye na Karine bazali mapasa te, bazalaki mapasa te, bazalaki pe bandeko te. Mais Jael Show lokola a sentir amonaki amour réalité epai ya Karine Mokonzi, bandeko nanga na kosa bino te. Jael Show ayebaka pe asentiraka ke mutoyo alinginga vraiment na ndenge ya solo, mutoyo azali penza kosepela nanga, mutoyo soki na tiki kopwa akotelanga ata masuba te. Donc Jael Show azalaki penza sur et certain Karine Mokonzi azali penza kosepela na ye, azali penza kolengela ye pe aza na posa na ye ezalaki pe bongo. Mais Jael Show akanisaki sans Karine Mokonzi soki azangi ye ki Karine Mokonzi esili. Nzokande Karine Mokonzi yende mutu aza na talent, yende mutu a créé super talent ata ekozwa be
kombo équipe nationale ata ekosalama ndenge nini mais Karine Mokonzi pouvoir ezalaki nde na maboko na ye yango wana ezali makambo oyo Jael Show abosanaka mais eloko oyo ekaboli bango ezali nde makambo ebele te ezali kaka Karine Mokonzi ye mutu adesida Jael Show apusana pembeni na ye yepe mutu ako décider Jael Show azala musika nanga na boyi ko supporter ba caprice ebele na Karine Mokonzi aboyi ko supporter ba caprice ya Jael te ezali te ke pote soki akomi na poto mais parce que Karine Mokonzi aza lokola mutu nyonso te Karine Mokonzi tangu alamukaka amonaka batu ebele baza koloba deja Karine ngai obosani nga Karine oyebi teke nga na yo tozala boye Karine nga donc batu baleki ebele tangu na lobi ebele bakoki koleka 1000 nzoka batu mususu ndenge bozawana sokola muki na tongo ezali ozomona mutu moko kaka akokoloba no tala obosana ngai me mutu ango kutu azanga telefone me Karine Mokonzi na batu oyo baza na poto na batu oyo baza pembeni na ye na ba oyo baza musika bongo ba oyo baza na telefone koleka WhatsApp bazali ebele donc Karine Mokonzi tangu aza kotala batu mususu kutu bazali awa oyo to mesalaki na bango soki ndenge nini sikoyo baza na ba caprice makambo ebele te lokola oyo Jael Show alukelaka nga tangu nyonso na supporter na sali nyonso pote tokende malamu équipe nationale équipe ya oyo ye asala équipe ya talent super talent asala ekende malamu pe ba vie ya ba collègue na ye batu na ye oyo azala na bango ekende malamu mais Jael Show nyonso wana azali kokanisa ezali kaka eloko moko esalama par hasard Jael Show aza komona makambo kaka ndenge ya monelaka na kidiba yango wana Karine Mokonzi soki a décidé bazala distance ezali te parce que na makambo oyo Karine Mokonzi alobi makambo oyo Karine Mokonzi alobi ezali kaka parti ya makambo oyo esalamaka nango tangu tozala kutu te bien sûr ya modèle oyo te mais eza na makambo ebele soki Karine alobi afungula moko na kanisa ekosala pagaille soki pe Jael alobi afungula moko ekosala scandale mais na suka nango na bango mibale mutu oyo akoganye kaka ezali moko Karine Mokonzi la baronne parce que yende mutu azwaye na ba moment difficile parce que Karine Mokonzi yende mutu a supporta ba caprice ebele ya Jael Show mais Jael Show biloko oyo ye a supporta pa ya Karine alingaki kaka Karine amonaka ye na likambo nyonso bazali ego donc bazali ya kokokana ata na mabe na malamu ye azalaki kolinga kaka Karine Mokonzi amonaka ye mabe oyo ye asali Karine ekokani kaka na o Karine asalaki ye donc nyonso ye azalaki komona ye na Karine bakokana soki équipe nationale eza kotambula azalaki komona pe ye na Karine mutu basimbi yango azalaki komona peke soki ye azate Karine alimwe donc ye biloko wana nyonso azalaki komona ndenge wana nzoka ezalaki bongo te ezalaki réalité te mais bango mibale bazali na distance bazali ya kobebana makasi vraiment te kaka nde Karine Mokonzi akoki kosupportaka bato nyonso te même alingi yo parce que faut atala pe santé psychologiquement na ye po Karine Mokonzi tango alamukaka makambo na mutu en tout cas ezali moi ebele bobosana te Karine Mokonzi aza na makambo mokie oyo batu bakontrolera batalelaka ye mais oyo etali ye moko na ba relation na ye na bafanane mosusu na ba groupe
ya bana membre mosusu ye moko moto akanisaka yango na motu na ye pe ye moko akontrolaka bien sûr baide ezangaka te na bato mosusu. Ben Karine Mokonzi aza na makambo ebele ya ebele na mutu, donc akoki kobatisa oya Jael te, même alingi Jael, même alingi kolimbisa ye na mabe o mosusu ndenge alimbisa ye na mabe ya makasi ebele ebele eleka, mais akoki kosala yango te. Yango alobi bakozala na bango bien, mais kaka musika po oyebite oyo ekoya. Mais soki alobi bongo elakisi kaka parce que aloba na Jael Show vaut mieux soki olingi tozala kaka na ba caractère o tozalaki na une équipe nationale et bongi zala musika ndenge kaka ozali. Mais soki olingi adapter na caractère mosusu to ou bien soki o adaptaki na ba caractère mosusu oyebike nga na keiboye yo otikali fo okanisa malamu eloko nini tolingi tozala sikoyo emema biso na relation. Mais Jael Show akanisaki yango te, alobaki non soki na sali boye Karine Mokonzi ayebi kaka tokozala toujours ndenge tozalaka ako supportenga parce que Jael Show soki asali mabe na mutu oyo alingaka ye mingi, donc mutu oyo alingaka Jael mingi makasi to oyo aza na posa ya Jael to oyo abatelaka Jael, Jael Show amonaka bakolimbisa ye na nyonso akoki kosala, au contraire bakoki kopesa ye même bakado après mabe wana. Yango wana boza komona Jael Show na Karine Mokonzi eza malili, mais eza te kaka likambo oyo Karine Mokonzi alobi po oyo Karine Mokonzi abomba oyo Jael Show abomba. En tout cas ekozala malamu bino bolinga boyoka yango te, menga nazelaka na yoka yango na kanisa boyebi gunanga ezanini rando o rando 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 ezonguya rando ezwa mapamboli. Na pesi mbote nanga na lopopoi na New Zealand, na pesi mbote na Brice Mampuya mwana ya Kenge Day petit nanga talaka ba signature wana bien na cahier de communication, na pesi mbote nanga na Riva Mampuya, na pesi mbote nanga na Irene Mampuya, na pesi mbote nanga na Nathalie Ridel mwana ya Ridel, na pesi mbote nanga na Jonathan Ambasi mwana Defe Ambasi, na pesi mbote nanga na DJP Mampuya, na pesi mbote nanga na Kenge Day, na pesi mbote nanga na Alpha Mbala commandant de bord na kati ya Lisbonne, na pesi mbote nanga na Alain Mwe de Bilbao, na pesi mbote nanga na Richard Luemba la Mechole, na pesi mbote nanga na Chico Sombele, na pesi mbote nanga na Jean Mbelolo, na pesi mbote nanga na Babi di Mwana, Kiki di Mwana, Jacques di Mwana, Jean-Pi di Mwana, na pesi mbote nanga na Mukonza France, José de Bino, na pesi mbote nanga na Ntseke, na Willy Tseke, na pesi mbote nanga na pesi mbote nanga na Marie-Jeanne Mulololo, na pesi mbote nanga na Fridolé Djenga, na pesi mbote nanga na Sheda Tambwe na kati ya Autriche. Ah, Sheda Tambwe petit nanga zalaka ndengo zalaka, na pesi mbote nanga na Mimi la japonaise, na pesi mbote nanga na Ndozi Matingu Zebra Fox. Ah mama, ay Ndozi Matingu zalaka ndengo zalaka na sukisite me na ko continuer mikolo koya botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, c'est on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Namo Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, c'est on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Namo Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.